nyongo yango ekangi mboka donc yango nde bamama animateur abwaka na bakanda boy wala kanda basheri natunini boya nyongo station boya nyongo yoka boutique boya dans Nzambe bapesa butu baboya nyongo wala to yi prix itamboti lena Hollande boy ngwana fandi kadada kumba kumba kadala kumba takata sikabiso to bini sabango na mbolo kema kwa mama nikulu ba obuma na uga lokieto lobo kwa mama tango mama lambaka agulaka makambo ebele maestro na ngai papa ya bana na ngai papa na Jesse na Briane papa mapasa o ata oke na Angola ata oke na Amerique ata oke na Europe ata yozongi Kinshasa suka suko kozonga wa maestro kozongelanga zonga yoko zonge ya musamuna animateur office oh wana biura falit wana logo tafata te o matre mbonde sa Weba kabuya. Ouais, masana ngai. O masana. Fomulu toto. Oh, masana. Viens noter. Ah, kabuya masana ngai. Oui. Pour na mona na commentaire moi quelque part ba chef photo ba romia wana kabuya ya fabrication. Ah, mabaka mabi. Moi bien mon kabuya. Tolo ba kabuya bwaka mabi na mboko. Kabora bien. On veut te que absence kabuya moi kitisela. Na ebisa yo kitisela so ka ba ikampiko o ka doki o ka ba PCO kabuya e bon animateur asa ka suka yayi baboma ka ba to moteke la on peut ça qui tino ko longwa ki pour ça ngayi ba mettre pe ba animateur ba tika la giti ka fo pe se su mombonda ko ni ka o kabuya animateur ata bolo baba kwiti ata ba nini kwiti te pega modi on a ngamo ko boye ya ko tuda on ngamo na mi pesele de modi bien avant na mi pesele de modi na bité oze sika na ngati donc e moni sika to talana na de Villa Nova pas même ata ina ni yo mo ki tsunga na pesi des fois té dans Ogo sala na yo leader mais couronne papa mo la lwa ana couronne mais makambo donc des fois té Internet, partout dans le monde à travers votre chaîne d'actualité Concept Teta TV. Merci de la confiance à vous Sabiso. Et surtout Alex de mon amour, les Benjamin de la presse et mon maman. Nous allons toujours on a pour nous aussi la même merci pour bon courage à un message appel na mieux salanga vraiment bien qu'on merci à chef Fenek Mokonzi. Ozalina Simabili la réaliser mission. Merci infiniment à maman fille, maman Masolo ya papa Oda Semila. Un grand merci à toi mon vieux Patrick qui faisait courant à Chine. 32 ans de pouvoir, Yaya Moto, Gombe la Gombe toujours. Merci à toi les jeunes boss de fils Pipé, Y'a pas Chamoupé. Moi, maman Linda, l'ingénieur Dominique qui a l'ande depuis Luanda à Zotalabiso. Pourquoi pas dire encore merci à Olivier Nzingiti, le pauvre de la ville. Motomo revient toujours à la recherche du trésor. Je pense l'introduction de la bataille, vous avez vite compris que Tozana, l'homme de Nine Boya Nyongo. Il s'appelle Moussab. Animateur va pas évoluer. La Villa Nova, il y a Maestro Fabregas. Tobo sur notre disque. Il y a Maestro Fabregas Gomme. Ils sont disponibles dans la plateforme et tout. Il y a téléchargement. Toro sur le masolo belé. Na Moussabou. Fenek Fongolanga déjà. Moussabou Kotara déjà. Topanzara déjà. Soka ya Moussabou. Bonjour. Bonjour. Comment? Ouais, ça va. La monique est le logo Lukangai. Bon, on a évité au bino balobeli bon belinga quoi. On a expliqué bas spectateurs na biso bas villageois. Ba to consommer gomme na miniature. Ah oui. Donc ba kolo mouvement quoi. En tout cas na pesina no bandela liboso papa moelo esika zali na kati ya Dallas. Donc bon séjour quoi. Papa zo pesa biso na miniature donc ba clip o ya zo lambela biso ba clip pour le monde entier, ba sipela, ba s'entourer gomme ndenge zala kaka.
Voilà, santé le nom déjà. En tout cas, c'est bon en Gaulois, nous sommes dedans. Mais apparemment, on a dans le village, faut faire poser dans le village. Village, on s'inspire toujours dans le village. On a besoin de mboka, donc on a besoin de mboka place bandeke baoleka, mo banini donc et tout ça et salanga donc bien donc na linga place maquiller l'été pour bela ba ya herba na ba place mo ba divers ba sala ba ma biso tellement ba animateur tout comprenant que inspiration utaka na zamba ya moni pe na zaka na zamba kwa na ça donc on est ensemble quoi. Mais c'est là maintenant on expliquer dans Moussa Bobi au ta village tu as Villanova les Alandais. Bon tu n'as Villanova en tout cas na bezalé na ngana ba orchestre na biso kaka yebi kaka na zalé na ngana académie na longwe na yepa na biso ya wenge pomba nuance na beti wana 6 ans après na moni ki bon évolution faut ezalaka tout le monde vie ezalaka évolution na otalaka na minute ofuna zala siko papa moelon mpona pesa makambo donc ndongo nomoni nga siko na village tala siko évolution niongo yango eye na kati ya Villanova donc bato baotala biso baocomprendre ke non niongo na minute des fois te parce que pas déplique il faut espace terre et na zone nga espace ngam na boaka ba bidon na boaka ba mboa suba ka utaka 6 ans so espace c'est que travail raté c'est que a bosser c'est qui ba bolo c'est ya biso ni ba kono makambo biso bolo c'est là yo ouais biso na masana na hamburger donc comme alors ti yango ne penane singa ki biso lelo to ko mafi ba Villanova ba ezara ba crino depuis ka boyo boa kango yimo wa cha boa kango na studio na oyo kuta ne pena ke no muto boa ka crino na studio tali ngeloko na nga 12 ans c'est capable biso awa na Villanova to benga ba modile na moni pe we ça ba modile so na partir lelo na wa les souti oui ça bon maintenant il clair bon ça maintenant depuis que non il y a les souti ça fait 6 ans pour na ngai dans to sukeli boboa ki bolos boboa ka neti ça ya ngai ba ngba bula neti desi kanga mboka ne desi ba twana de ko lelango déjà partir ba répétition ba kotisi donc ambri ba to comprendre que bolo et loko moko zo ya talika ba tana bengi nani ayo boaka tellement ça de na chaleur kendeka bien petit le charge salama kam lelo ce que tu bolo ce que tu nyongo nani en physique apparemment au regrettateur pour yo sali 6 OK les baninga ba aux espace à voyage ba kepe poto regrettateur comme na biso ça photo na biso talaka na foke poto au foke te am na liste banga ba peso pega modile kuna ngamo boye ya ko tuda ngamo na mi pesele de modile bien avant na mi pesele de modile na bité weze sika na ngati donc et moni sika to tala na Villanova pas même ata inane yo mo ki tsunga na pesi des fois te dans Rosala na yo leader mais couronne papa moi là na couronne makambo donc des fois te ça fait na couronne ce qu'on a vu la nouvelle qui est pour depuis que ba non répéter fait ka sima na maestro yo am ta tricage père te tricage tin le ngala le pango kotika le pango natalika ke par rapport ya makambo par rapport pour produit qui déplique pena fabriquer c'est les karaté yo après ranciner ngate pona makambo na bango tenga na talaki vi na ngai kuna vi na ngate na moins 6 ans moi na fabota maman na bani ko tanga bani non na monika ke faut na changer au beti pe trop pe équipe cinq pe équipe pe faut na beta raté faut na beta ka joueur alinga tous les années face à la promotion makambo oui monter que Villanova ça va na okindi pepele na pe na l'aise donc ngwende au fanda donc des fois tu tous on nyong tous on le roya kana nyong nanu tous on te avant nyong nga nyong exception moi kala moi kala avant toi nyong na zo na moi kala biloko biloko na hot ouais ba biloko na ngato ba mame ba papa kulwa kimbute Dubai na kitambo ya to sala neti mbwa suba kako pa wana na kangi
wana série nazale ba mipanzi wana na mema baba mbwa subaka na ye mwana mama obeti otali pake onga bana na okanga animateur apesa la chant apesa na danse donc basi belete na kisasa quoi mama rizu kantaku tunangu na nkulu isetasie mama rizu kantaku enzambe ya musamuna sena balo moi à tout le temps animateur zukanta ko animateur opesa ligne opesa na danse donc biso to yaka bongo complet yango mone salinga lelo na vandi na Villa Nova tsoki ba nyongo ye tala ka nyongo donc bon sigo toujours ton ochabwe ouais oh là que ça retourne bête te ça bien en place donc et ça le ko la te partant tout va bien en place impolite et ça le ko la ke mutamoto réservoir mutamoto ça la rap ibisanga tem moto sur le réservoir elle bosse le rosa isa jusqu'au awa kasite te ibisi pena ke no pompiste tshilanga i carburant pour nini boya nyongo na station nyongo à la rati est-ce que bien mais le commis censure yoko kota station zana nyongo donc wana mbongo ti okoti station otilanga carburant 30000 bacheli ote na zoya yoko bima na station station boya nyongo boutique elinga nyongo te na liboso boutique to yebo kutaka ke nyongo ya kalo lobby na éviter voilà donc bato bolanda biso nyongo na kisasa communauté nyongo za sensi nyongo fale ba kangango nyongo memi ngamu nyongo na la linga nyongo pa parama ba linga nyongo te nyongo pe ya pe na ba matumbo liebele nyongo e rassembler makambo ebele yango simboka visé boya nyongo matumbo na ebisio nyongo za e rassembler matumbo lipone te za matumbo lita biso to lobaki za boutique visé boya et boya nyongo donc visa ouais ouais na ngoza ki ya ma affaire étranger to le bata visa te passeport ouais nyongo bombi makambo ebele makambo ouais nyongo yango ekangi mboka donc yango nde ba mama animateur ubaka na bakanda boy wala kanda ba chérie na tunini nye boya nyongo station boya nyongo yoka boutique boya dans nzambi na ye ba pesa butu ba boya nyongo wala to yi prit itamboti là na Hollande boy ngwa na fandi dada kumba padala kumba takwata tika biso to bini sabango na mbolo kema do deux fois te ngolo kena no ka kiwana obi mate ngolo na kangi bona ngolo kena donc deux fois te ngolo kena za kanga donc na bini sibango nyongo na kangi bona ngolo kena obi mate obi melanzelani tala animateur aina danse aina chant aina musique izalate oui pe na banzembu po pe na ba chant ah mais na gompo fait na biso ba bil tout temps banda pe go yemba na espérance peut-être na gompo pe sinzembu te gomme eza ya papa yimoko wana eza album du maître yimoko donc papa soin mokolo album yenda ye po gomme donc na habité na gomme na pesi bango ka nde fanfare hey lokola na boka na siffler pour na ba roulage siffler pour na ba arbitre me fanfare kota na mindule fanfare ba betaka na matanga ba betaka na begise fanfare ba yambela ka ngomo konti oya papa soin hey ngana ko bwaka na fanfare fararara veve kya mwangane ye peganya na fanfare edingwe moto nangenge veya ganya na fanfare fararara taka animateur abeti fanfare na munoko donc des fois te na otikela bango tante donc toza na bango pena bochi tuchi des fois te na Villa Nova te ya ke babi ko mimbanga fort moboya biboya boya ngana boya kati soko yebi ce pour yebite oyebi pete oyebi ke ba disque pesa na marché ba générique belé pesa na marché problème te net ba formule 7 ba balle de match ezali bon ezali likamba décembre ndesko nde ba robeta no pe disque sko bar
po lelo totala ndi bar bon na bar décembre zebuka tumuna bena zebuka na bar pena tumuna zebuka na formule nyongo na bar nyongo na bar papa tofandi pe yabo batie pena makambo oyo loba wana makambo ni na lobi oyo moni ke nodo ke bimaki ke ba disque tu bimaki na Congo ba zebuka tu wana bimi nango formule nyonso loba wana to biso tout to alaki na décembre ya so ba bwaki pena ke no ba bwaki ke neto o tu loba wana so ka ba lobi ke nini eboya nyongo wa so ba tuni biso ke no nini eboya na ba bar o ka ba bazongisa na ba biloko yo sanga na cri far loko la banyongoti na aya mina zebuka bon ba to songa sami aya bina sebuka après ça va toi c'est la nuit ana fula mo pepe papa mo te ke o bisota ba mo mikolo bazawana nini eboya nyongo o ka réponse bima wana so ba katelo musique na bar na bisiu non ba zebuka eloko ezongi ate biso ko pesa la question réponse stade des martyrs animateur faut ya na stade des martyrs ah bon pesi batu bazongisi sko ba générique ba animateur na ba ki stade des martyrs te ba boaki na bango ba boaki stade des martyrs te mote ke nyongo na minute sko ba boaki ni bon ba boaki na ba créer mote ke ba créer l'équipe le roi mon pépé oui bakina so bino ba décembre le roi mon pépé ba bilo ba fise pena ba boaki na batango fo na biso ba boaka danger mais l'équipe na minute ya to pena nyongo pena bona boati to chini oyo loba wana papa mena ebita ba mama ba si bonheur na bango en tout cas ba mama nyoso na pesi bino mbote tura liboso bobinaki nyongo na bombeli bino sur le boko mama yango ne nous asko na deuxième volume ma patron le boko mama tango mama lambaka abula makambo ebele animateur obwaka na message donc animateur en tout cas toyeba kubwaka na message to pesa message batu bazuka mboko mama donc yango nde batu ba la siko na deuxième volume ma papa pona ya na baki na Villa Nova na epona sa musala on a tout le temps ya zo na danse zo na cri na ye donc l'importance ya ngwana ne le boko mama nikolo ba oboma na o loketo lobo kwa mama tango mama lambaka abulaka makambo ebele maestro na ngai papa ya bana na ngai papa na Jesse na Brian papa mapasa o ata oke na Angola ata oke na Amerique ata oke na Europe ata yozongi Kinshasa suka suko kozonga wa maestro kozongelanga zonga yoko zonge ya musamun animateur office wana biloka falit logo ta fata te o ma te mbondeza logo ta fata te mbondeza wa mbondeza panda o ma te na okamula o biso kitambo logo kwa mama ya bo préparer ka bo bina deux fois ti c'est Moussa Wupeno tolo ba vena ke Nicolo j'étais so ki ba logo kwa mama bini mbondeza na papa pararara pararara baba o mo fa ke no papa mba friting dans son mbondeza mbonda feluba na jusqu'au mbonda na na ona kilelo mo te couleur ndenge pesi makamu mbonda biso to bia titambo to ratakati na makambo bini sa to ratakati atuka na pesi ba fe na ngatu ba bima déjà kala ba mbote ba fe na nga ba Bill Clinton bango de ba sala banzela quoi ba fe na biso ba Seleo ba fe na biso Tutuka Luji ba fe na biso Juna Momba ba Robert Kokota wana ba grand ba pesa biso nzela po biso pe totambola siko ba o ba tikali lelo en tout cas to zala po makambo eza mangenda pene zali dans deux fois te balobi comme deuxième volume nde bo comprendre valeur à Musamuna siko Musamuna ouais
net ndobi ke ba vie na bino ba pesa no banzele bon ce connaître na génération de omo na bato même ba o ba bima so il faut lo ba ke ba bima mo liboso na nem pe no go ba ngiso pe net ne umpe ba fara moni ne na tangeli ba ke na bi net le londe umpe ba fara pe na ba o se retrouver bon samedi pas toni koko ah biloko kutu na luka nde yango na ba battle taka battle ngalinga no battle mabe au comprendre ya tongo no yana ba ningana nzoto ningana poni mutu ye ningana ngaite tango na sana bomoi sebeli sanzoto ya musamuna ningana nama sona nisiu on ningi so mabe donc ngana no na yaka na ye na dance na cri ele auto fan de la ga ya ngwana to do isaka dance cri to bomani sili kutembela na Bexi Goldberg Masa animateur le rola ngata bwaka na guitare ka moko ngape na yembela te am super rapport ya sanje guitare ba na ndenga na sawa na tango fo so ka ba nyongozo ya wana pe na malembe sika biso to binisa bango na ngolo tena do o ka peki na za na ya kama bibo na ubangiloni ah bon obwaka ngape na bwaka so ezali kambu to kende malembe to welati obwaki o présidence ngape na bwaki na présidence yopo tito kende na ngata ti lobi place to suka to suki o katana papa na biso ya olubate meka na makamba ngoti meka makamba ngoko bino pe na osenga bino pe na ba plateau na bino pe boluka pe biso pe mo ozupa animateur ozupe oya pesi tout la peine en évolution ko sala pendeli oui bo sala ngope na ba internet pe ko sala rapé bien ok est-ce que ya musabu ndenge mambo kendele ti générique bimi ba nyongo tout ça na banzela ba reprocher ko net nani yo monde ba reprocher ko net nani bon ba rapproche ezaka ke futo travailler kaka donc il y a faut bakisa kaka donc faut bakisa kaka faut améliorer boulot donc ba rapproche ezanga te mutu tango yo sala cop faut ba rapproche ezala po yango nezongisaka mais importance nanga na musique na kompena oleka boye ba privier ozonga boye ba privier donc ina bisayo pour na papa soin. En tout cas, merci les guides suprêmes, chef terre, Gazali, na oya sali pongana sala lilo quoi. Oui, bah Kabuya. Ouais, masana ngai. Oh masana. Somulu toto. Oh masana. Viens noter. Ah, Kabuya masana ngai. Oui. Pour bah na mone na commentaire mon quelque part bah chef photo bah remia on a Kabuya ya fabrication. Ah, ma boka mabi. Bon bien Kabuya. Tolo ba Kabuya boka mabi na mboko. Tabora bien. Au moins te que absence Kabuya moi kitisela. Na ebisa yo kitisela. So ka ba ikampiko, o ka doki o ka ba PC. Kabuya est bon animateur. Ça rasuka yi. Babu ka ba to mote ke la pe saki tino kwa longwa ki. Bozanga ya yi ba mettre pe ba animateur ba tika la giti. Ka faut appeler c'est sous mon bonda ko nika o Kabuya animateur. Ata bolo ba kwiti, ata ba nini. Kwiti te o ya binisaka. Na obiso to yo ka za kwiti te. Sala musala bien. Depuis on veut ba kize yo fait. Bon ngapi na sa musala bien to lo bibongo. Na minute est ko moninga na alwa zombi to ndeni. Mais na sala musana ngai. Ouais. Na sa musana ngai. Alwa zombi. Ibisanga. Non ça ga musala. Mais est-ce que let's quit pe à pantalon peut quelque chose na boulot. Net papa soit mais la quitita. OK. Amila quitita. Ma yemba ko sakana terre. Na go yemba banda le uti lobi. Quiti sala na logo te so zano ka muta quiti no ka muta quiti. Mais yo pe comme so pe style ba retard pe. O ya pe ba kambwana ba bulela ngesa ya ngote ya sele quiti na bona vidéo tiku to pe sa papa mo lo téléphone te zo pas trop tala po wana ko sala pe ba bogela nge logo mo boina sa pongi pe te sa musique tambula na ngo pe boye o sutu pe boye 12h ni na ngo boye ozi modi ga boye ya yo kindoki mute salote problème te na zoya asawana nyongoto siko na bato bayaki soki balinga basala swendeni
omoteke nyongo yaka likolo barge c'est maman là peut outan peut modile là peut bimela mais ça musique ya église te bato baye ba musique ya église te ba spectateur na biso bo comprendre que ya musique bo yo côté te na kotana ndeni ke po pe ba bloko na ba modile na lemba lembezo ya mais vous allez oublier yebi musala na yebi ga musala ba période nous allons flou non bon ngama kama modile ngana na ngambila sala boy na sali boaka na boaki pesa na pesi loba na lobi bina na bini donc biso musique kenda bongo siko modile ngo yelanga ndeni ke ngona comme so ba studio ba retama yaka na yili clip ya pereta ngaye clip tout donc avant clip avant ngana kido avant na sangati donc na pesi ba tutumbo te ba Hollande biso ba na Paris donc nyongo ye quoi to consommer nyongo ta na ba boîte sika to zali donc animateur a boaka na kanda mabe non des fois vous allez calme le beau comme ma maison ya fanfare beau consommer yango gomme balobi ba tout gomme donc tout consommer gomme na ba palin tout soit tant ko ka première volume pour deuxième volume pe makambo sali ba ko munzanga ba bi makambo ba mettre Viki Mbwangi des fois merci beaucoup ya Mousabou Totika vraiment parce que va te baser belé tout le monde gagne vraiment et ça mon score va beaucoup retenir net deuxième volume de espace ça nango qui va beaucoup benga yo ouais ba tuba benga ngai na deuxième volume bazwa le buka mama o ba bozwanga na plus 243 81 37 81 423 wana bozwanga en personne tout solo li pona makamba ba yo ebika ndenge sala bangi boya nyongwa nini boya nyongo nalobi ba mama ba chérie André Boukia boya nyongo Fondation André Boukia boya nyongo Maître Viki Mbwangi boya nyongo Babecha butu ba boya nyongo Tika biso to binisa bango na mbolo kema ya musa muna to binisa bango na mbolo kema angaye animateur a boaka boy biso pas problème olekate problème olekate sur le temps on a trois animateurs ouais au pene au monde qui va pesa maka bon chomi na ngwera ça on a déjà ndeka likolo donc deux fois te aboaka déjà trop na mboko yo chomi na ngweri ndeka likolo avanti papa vanda no na ngwende no umela papa soin donc okike patro fani na ngwende stade mayor Vegeta masa na ngai susu mbila osakana te kuna na lola agene komela mate kuna na lola nyonso kozala te donc na lola mabe ozala te donc stade mayor azawana rodal bakoki de ba 3 vaccins donc nako peso ba animateur bazana ba vena biso ba Linda Castro ta ba boka ba Linda bazawana na ba Villa Nova donc lelo to bunda na ba grab animateur c'est sengo na ngana do deux fois ti dans ça pe na ba animateur ba buaka na otengbora po bana Villa Nova deux fois ti mais to landi bina fila bi ba flapper pesa na marambute bongo ya akenda yebu tuto pointé te kwa za mwana na collègue na ngai ya collègue na ngai wana boss asa collègue na nga boss na ndeni collègue na ngai ya patron collègue na toi bima déjà chez biso collègue na ba toi bima na vie ba collègue na ba ibrato ba collègue na nga oui OK tout va bima na Villa Nova ba collègue na ngai donc bango ba tienga penati omoteke nyongo na audio chat be cha pe générique cha pe ba ni wana ba animateur te ana bango acha awa chepe awa atali pe nanu banani ba opesa voilà merci beaucoup Moussamouna Tom na suka ba retenir nini numéro de contact ba dédicace donc na pesi mbote na André Boukia lokola sapato nzambi
donc moto bazoka na tsunga mikolo na Cristiano na Arabie Saoudite donc il y a Dani Dende Real de Madrid na pesi sumbote ya osakanate na pesi fe na ngai mo donc José Malichou va fe na ngai MC Mvunzi na kata Jamaïque donc tout c'est là le beau quoi maman quoi lobo kwa mama tango mama lambaka abulaka makambo ebele maestro na ngai papa ya bana na ngai papa na Jezi na Brian papa mapasa o ata oke na Angola ata oke na Amerique suka kozonga wa awa yoko zonge langa zonga yoko zonge papa soin padada affronter on m'a animateur puis non kata puis non kamula angaya bana problème bana problème merci beaucoup fanfare pour fanfare et ça déjà l'icolo quoi pour yango ko zanga atena match bon on a zelanga ce qu'on a cette émission yo clôturer na fanfare merci na batutu balandi biso merci na chef Fenech Mokonzi voilà qui na simabilili merci na maman masoro ya papa da Milandu m'avait Patrick Trifazé yo yebi akati Olivier Nzingit les pauvres de la ville ingénieur Dominique Yalanda akata Luanda mon papa tala biso maître Vicky Mbwangi ba maître Vicky Mbwangi Real de Madrid qui a dit là Taïga, on a bien la Coco le Fungula Arnold, sans oublier Nancy Boumalaran de plus 33, mon vieux papy, moi, Canal la carte qui gagne, Nathalie Ramazani, moi, Sinzambé, ma président William Ikona, maire double Yoyebi, Kanenge Zara, toujours Gabé Motel de monnaie, mon balalire à dollar et la thé, Badjo Bazi, Anakata Lumbashi, Joshua Chene Wada, Station Express, Namoni Bongo, Meshak Masikini, prêt très sans défaite. Donc, Salon Ranenge Zara, toujours vraiment les lamines trop. Samuna fanfare to kabo nazotu Eric Mandala boya nyongo Junior Bongo ngo tout puissant ye boya nyongo tetenda ya boya nyongo yango e boya nyongo papa soin na komi soin ko musicien penza ya mubimba kala tela ko somba voiture abisinga sala calme honorable Alita Chamala yoki yo en tout cas honorable Alita Chamala et siko zali bambo théâtre papa nazo zela kaka donc on est ensemble quoi Koko Munzangi Pablo Kitambala Pichu Kimpuela on a bavé nanga Arnaud de Kofo Tobo sanité maître Figi Mbwangi Masolo bana station ma campagne ciao.